Ok. Bonjour tout le monde. Vous allez suivre maintenant l'entretien de Didier From et Robert Rupa, le neveu du Monseigneur Moquet, qui est à Paris. Allô? Ouais, bonjour. Allô? Ouais, bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Excusez-moi, je suis Monsieur Kukansami Robert, Mhm. Rupa, on m'appelle. J'habite Paris, à Châtenay-Malabry. Je suis le neveu propre de Monseigneur Moquet. Monseigneur Moquet est l'aîné de ma mère. Ma mère, c'est la cadette. Dans la famille, Monseigneur Moquet est la deuxième personne dans la famille de ma mère. De ma mère, c'est juste la cadette. Elle s'appelle Véronique Bunga. Donc je suis le fils de Madame Véronique Bunga, la sœur cadette, la dernière de Monseigneur Moquet. Donc, vous êtes les frères ou les cousins de M. Dominique qui nous a appelé hier soir. Bon, on dit cousin, mais Dominique, c'est mon frère. Ouais, en français, votre frère, on dit ouais. cousin. Je ne me permettrai pas de dire que Dominique, c'est mon cousin. Ouais. C'est mon jeune frère. Donc, vous avez raison. Dominique, c'est l'enfant de la sœur aînée de ma mère. Donc, ma mère, c'est la cadette. Avant ma mère, c'est la maman de Dominique, mon frère. Merci mon frère Robert. Quelles sont vos intentions maintenant? Quel est le but de votre appel? Le but de mon appel est ceci. Il y a plusieurs points que je trouve qui ne sont pas clairs. Et mon jeune frère, au nom de Dodo qui est né, a commencé à se plaindre, a commencé à les détailler publiquement, je veux dire par là. Et je suis quasiment d'accord avec ses propos. Malheureusement, c'est des propos un peu tendus. J'accuse personne du moment où on n'a pas encore dialogué avec d'autres partis. Je veux dire, l'autre parti, c'est l'église catholique de Kinshasa, l'archidiocèse. C'est pour ça que je me permets de parler avec réserve. Je ne peux parler que de ce que je sais. Qu'est-ce que vous reprochez à votre frère alors? Qu'est-ce que vous reprochez à votre jeune frère? Qu'est-ce qu'il a dit qu'il ne pouvait pas dire? Du début à la fin, comme je vous ai dit, j'étais là avant la mort de mon oncle, Monseigneur Moquet, notre oncle. J'ai suivi sa maladie du début à la fin. Donc vous étiez à Kinshasa, vous êtes parti à Kinshasa? Oui. Oui, du début à la fin, quand il a eu fait la crise, on était au courant, on s'appelait avec d'autres frères à Kinshasa tout le temps, et j'étais au courant de tout, et en dernière minute, je me suis dit que là, ça devient sérieux, parce que... Rupert, je vais te couper s'il te plaît. Essaye de nous expliquer, quand vous dites que vous étiez au courant de tout, ça veut dire quoi? Vous étiez au courant qu'il allait mourir sans vous léguer l'héritage, vous étiez au courant de quoi? Mais si vous ne me laissez pas continuer, on ne va pas vraiment se comprendre. Mais vas-y, je voudrais tout simplement que tu nous expliques. Il était malade, il a fait la crise. Et on était au courant de la situation du début à la fin, qu'il a fait la crise, qu'on l'a changé l'hôpital, et il est à l'hôpital en ville, là-bas, je ne sais pas le nom, à un bon hôpital en ville, j'étais au courant. Et on a vu que la situation n'allait pas bien, il fallait qu'on se déplace. On a fait toute une équipe, toute une équipe pour aller à Kinshasa, pour vivre nous-mêmes la situation. De vivre la situation comme telle. On s'est déplacé, moi je me suis déplacé, il y a ma soeur de Belgique qui s'est déplacée aussi, mon frère de Paris, Emmanuel Mabouma, il s'est déplacé aussi, et voilà, jusqu'à ce qu'il y a eu le décès. Bon, je vous écoute, vas-y.
AVC, ben, moi personnellement et deux frères qui se sont déplacés de France et de la Belgique, on s'est déplacés avant, quand il était à l'hôpital, on a vu la situation, et quand il est sorti de l'hôpital, et à sa mort, et à l'enterrement à l'église Saint-Joseph, on était là. Mais avant de mourir, vous avez eu à causer avec lui, avec votre oncle, Monseigneur Moké. Si on peut aussi expliquer à Lingala, je voudrais que ce soit en bilingue. Ce qu'on peut expliquer à Lingala, est-ce que beaucoup de Monseigneur Moussololaki? Quand il a fait la crise de AVC, la crise de AVC, c'était trop foudroyant pour lui. À cet âge-là aussi, quasiment 99 ans, disons 100 ans. Et on nous a fait signe qu'il est gravement, il est dans le coma. Et on nous a dit, après que ça commence à aller, il est conscient. On peut le parler. Mon neveu, au nom de Diki Kokasami, m'a passé mon oncle au téléphone, il lui a collé le téléphone à l'oreille, et on a parlé. Je lui ai dit, non, c'est Rupert, j'arrive, comme c'est sérieux, vous n'arrivez pas à parler, j'arrive, comme ça, je veux t'assister. Et il y a aussi mon frère Emma et d'autres sœurs qui vont arriver. Ensemble, on sera là pour vous entourer, pour vous aider à vous en sortir. Bon, soko kokota na lingala mpona bato ebele mpe bacomprendre eza malamu. Il me bénissait au téléphone, il parlait juste. Et j'ai pris l'avion, je suis allé, je l'ai vu à l'hôpital. On a essayé de parler un peu, il n'arrivait pas trop, et puis il est sorti de l'hôpital. La suite, je me réserve, je vous laisse parler un peu, et puis je vais continuer. Ok, mais c'est Rupert, ce qu'on peut expliquer na lingala, parce que l'émission est en bilingue, français, lingala, pour communauté na biso bayoka, parce que likambo na lalité, bato ebele babengi, bato ebele bazo s'inquiéter, bazolinga bayeba dossier yango eza ndenge nini. Alors yo ozo reprocher jeune frère nonini par rapport à tout ce que ayebisa biso lobi na butu, yo ozo reprocher nini? Ndeko nanga mobali. Allô? Allô? Allô, il y a eu un problème. Attends, je vais essayer d'arranger. Ouais. Des situations qui ne sont pas claires. Okoki kobandela parce que okatanaki moke na butu moko abengaki na yambaki ete yango ekati yo okoki kozongela ozo reproche oye na émission obit no ezali ko reproche ndeko na obie kobakisa parce que yo moto ozali sur place na Kinshasa ye akende Kinshasa te. Voilà. Nga na ye soyons clairs. Ouais. Na ye ko reproche moto te. Na ye ko loba. Comme on commence à parler de Monseigneur Moké, mon oncle propre, na ye ko bakisa. Ah ok. Et où il y a vivre. Je ne suis pas venu pour reprocher mon jeune frère. Na condamné mon touté, na reproché mon touté, na ye que ils à la claire la situation il y a liwa il y a noko. Il y a moi la ngana bandeli que na komati bisika tozali wasiko parce que ngambo na zala ki wana. Kende papa ngana kolobelo ko moko te nazoka yo soki yo silisi sima ngana kutuna mituna ndenge natunaki ndeko no lobi. Voilà. Donc, tout le monde est un cardinal, voilà, on a le vie de monter. Il a reproché mon toté. On a eu nos malades, ça a eu une crise AVC. La famille Kuna va dengue biso, nous avons gravement malade. Ça a eu une crise. L'âge là, c'est dangereux. C'est grave, je dis par là.
biso tovandi toujours basango ya telefone ezala toujours malamu te malamu yo moko ovanda ovivre yango. Je me suis déplacé, bato base déplacé oyo bazwaki makoki obimoka poto mosala ata moso osengi permission bapesi te neti leki na nga asenga mpe permission alobelelaki no dodo bapesi ntan ya kokende te yango namoni ezalaki te. Donc nga moto azwaki temps nakendaki na bajour na ngai ya travail nasalaki 17 jours non payé na bafrais na ngai kuna nazwaki mpona noko elle avait beaucoup fait pour nous. Nakomi kuna namoni noko malade azalaki bien te nabundi kosoane na hôpital wana nabosani un grand hôpital nasololi na ye ti nabimi naza la dernière personne dans la famille ya komona ye akokutana na noko c'est moi ope kokasami la dernière personne oyo amonaki ye avant akufa c'était moi. tokanaki tokomona na lundi malheureusement lundi yango il a rendu l'âme. eloko tomoni oyo situation que j'interviens là que pour un testament ya noko na makambo mingi namoni clarté. Déjà noko azalaki na hôpital onsiko tokoti phase mosusu donc tokota dans la profondeur des choses. Noko azalaki na hôpital bambe azalaki na bondeko bamemi ye na hôpital monene kuna ya ville bamemi ye kuna bazosoigne ye noko azwi infection na kati ya hôpital wana hôpital soi-disant hôpital monene wana soki bato bakoki koreleye yango bapose nango baquestion azwi comment on appelle ça maladie nosocomiale oyo bazwaka na hôpital bahôpitaux azwi yango kuna azwi infection wana na hôpital nayebi combien de temps asalaki wana te après hôpital ekomi koprécipité kobimisa ye azonga ndako moto aza na mpasi ndenge wana akendaki mpona problème ya azali foudroye na AVC akomi kuna aye kozwa infection na hôpital après bakomi koprécipité sorti na ye na hôpital place wana olingi oloba nini iyaka eza na sisa bongo oposer question sinon tu se poser question avant on s'en sortira pas te nazosungo kaka oexplike biso ozomona ondire hôpital ezalaki complice comment ondire hôpital eza complice ya liwa noko. Non, j'ai pas dit ça. Continue. Alors, quel moment j'ai pas dit ça? Je me pose des questions. Hein, tu vois? Comment précipiter, sortir et à noko. Complice, c'est autre chose, hein? Quand on dit, ne mettons pas les mots, de gros mots, parce que en français, on se souvient. Ouais, je pas dit complice. Je me pose des questions. Hein? Précipiter, sortir encore. Dans le grand hôpital, voilà. Et pourtant, Zofuta, dans les 1000 euros, 1000 $, je crois, par jour. Par jour, 1000 $. Précipiter, sortir, naïe. Ouais. C'est le truc que je me pose des questions. Hein? Je me pose des questions, toujours, en tant qu'intellectuel. Précipiter, sortir, naïe. Notre famille a raté. Je me demande, la personne pour assigner qui décharge, et c'est grave, hein, Madame Nazolba. Très grave. Pour assigner qui décharge, pour la noko, Monseigneur Moké, Abima, non, hôpital, voilà. Dans toute la famille, dans la démission, noko. On a été la signé, on a la signé qui. Oh, ce qui sont moko. Oh. Mais il sera mieux traité à l'hôpital que nulle part ailleurs. Bon, voilà, on m'appelle à Paris, mais je me suis posé la question. Bon, nous, on va initier, dans les mots, on va initier. Nous, on va initier, monseigneur, on va initier l'hôpital à signer des charges au Sango.
asoni deja babimisi yo na hôpital oyo ya monene wana babimiaki na moyen de transport bolimisa badirect babenga ya kicha mpe ya kozala te mpe ya kotikala kobotama te. Ouais, vas-y. Allô? Chaque fois que tu as béni, ouais, vas-y. Alors, babimisi na monseigneur moke na grand hôpital wana ye moto monene ndenge wana un baoba, je dirais qu'il y a des moyens, un responsable émérite à l'église catholique, babimisa ye na ambulance te, na véhicule adapté te, médicalisé te, na jeep, na siège à liboso, du moment ye aza na blessure ya monene na mokongo au niveau fessier, babimisi na bacondition ndenge wana. Je me suis posé des questions. Est-ce que monseigneur manquait il manquait de l'argent ou quoi? Pourquoi ils ont laissé monseigneur manquait sortir de l'hôpital dans ma condition du moment où les moyens sont là? Et pourtant l'hôpital on est en ambulance. Je me suis posé des questions. Ça c'est des questions, je n'ai pas encore la réponse. Je poserai là-bas. Quand on va retourner bientôt, excusez-moi, je vais poser le retour qu'on voit clair. Abîmer ma condition, pourtant on va en ambulance. Et bon, les amis étaient pour ma faute ambulance. Abîmer. Ma salérie, chambre médicalisée, la Riguini. La Côte-Ipé, la Riguini, la Landi, bon, ça allait quand même. Et après, le lundi, la dernière personne à Moni Zangaï, à ma frère Moussou Yaki, mon frère aussi, il y a Luni, et Zagui tout le temps là, il y a Hélène, pour assister à Noko. Et le jour suivant, je crois que mon frère Grégoire Bola, il était là le matin ou avant moi. Moi je suis venu après. Et je repasserai le lundi. Malheureusement, le lundi, c'était le jour où monseigneur Moquet a rendu l'âme. A rendre l'âme, voilà biso baba, il biso na famille, par mon frère Grégoire Bola, c'est lui qui représente la famille là-bas. Avec biso, avec le nom en Koufi, à 5h du matin, monseigneur Moquet est mort à 5h du matin, se retrouve Yawana avant qu'il va lever le corps. Dans un appartement qu'on a allé dans une voiture, voilà. Côté déjà, préparé monseigneur Moquet et ma chambre, tout Vali, on a fait toute la famille, même mon autre grand frère qui vit avec moi, qui était parti avec moi à Kinshasa, à Zakiwana, au nom de M. Mabouma, Yaïma. Excusez-moi, il était là aussi. Et tout Zéli, Batoutou, qui m'a clé la famille. Donc, c'est ordre dans l'ambulance et même encore dans Bondeko, qui est dans Bondeko. Bon, surtout qui est dans Bondeko, tu m'as mis corps après, tout qui est dans cardinal Moussengo. En relais, il y a un groupe qui est il y a eu le cardinal Azaki Piwana à venir corps. Après, quand on va se dire, vite aussi d'accord, pour la base, ça, va préparer. Pour présenter l'église, après, stade. Donc, si qui va na funérarium, voilà. Mais aussi, là, à 11h midi, pas il y a cardinal. Na limité, voilà, côté à Kauka, Tokyo Kuna.
tomoni cardinal te, mais tomoni représentant naïe, tomoni chancelier, Kapia, namoni M. l'abbé Coco, namoni na Mokowana, nous sommes en famille, tout sololi, dans le livre, il faut pas qu'on il y a Monseigneur, parce qu'il doit canon, et le livre, il faut pas qu'on bon, tout son dit, na Guinée, tout le B6, ça ma maman, c'est deux sœurs, Batikali, tout le livre, maman Véronique, ma mère Bunga, maman Véronique Bunga, qui est ma mère, la maman, le Gokono, Mathilde, la maman de mes frères et sœurs, là. Il va quand moi, c'est que le biseau, vous gagnez un peu de ça, matin à Wapi. Ok, vous le gardez, vous serez bon ça, matin. Vous ça, matin à Wapi. Nous avons préparé nos places dans la cathédrale. Matin, nous avons amené, il est loyo. Cardinal, mais sinon, 400 euros pour vous ça, matin, famille, il y a bilo, il y a des collègues, matin, ça va pas là-bas. Maman nanga koloto Mathilde Longokolo andimi matanga esalama na njili mais église diocèse a payé 400 euros 400 euros dollar to euro na Congo baliaka dollar eza 400 dollars to euro autant pour moi ouais. 400 dollars matanga esalama na njili on a fait cette histoire vraie ouais parce que ouais vas-y biso ngai na lobby mais 400 dollars eza moke ladono tozwa kaka mais attends 400 dollars na orchestre ya basakata eyaki wana bunji kofuta bango bayaki na Njili quartier 2 rue Kekwama numéro 9 na Njili na mama kulutu matanga salmi kuna Bobaye oyo bayembaki te ke bakase kaka baolela noko monseigneur moke na ndako na ligini baye kuno na ligini na matanga pourtant basango na bamamelo babaki oyo biso na droit kano bayebaka na ndako bayebi no bokende kosala matanga na njili bakangi bandako me bato mosusu bayaki balanda biso na matanga baye okuta basango na bamaseur na ligini vers 23h, na Rigini, oui, mais, matin, basango, bavandi na bamasseur pour la nini. Et pourtant, il doit canon, il faut serrer, et nako balongwa. Même quand vous avez un masseur, baza ko s'arranger pour placer bango basseur bavanda wana, placer bango na ba couvent mosusu. Mais, basangola basseur bazanga voilà. Question toujours. Hein? On se pose des questions. Après, Basali Matanga, tous les un jour à 400 dollars, voilà. Donc ça dit 2 jours Matanga dans Chili. Après, il a annoncé qu'il y a un bus Goya, et que Zabino Nanjili, ou qu'il y a une cathédrale, bus mon côté, la famille s'est débrouillée, et que dans la cathédrale, il y a cathédrale, Notre-Dame. La ligne, voilà. Donc, comme on a exposé le corps, il y a limité la bonne déco, la Saint-Joseph, pardon, la Saint-Joseph, qu'on a encore, on a mis na lingwana. Donc comme la lingwana, on a exposé le corps, tout va dire voilà, pour quelques jours, on a annoncé ce programme, comme quoi que la Yawa, après mon Kolasuka, vendredi, et aux années, la stade de Raphaël, mais c'est au Salama. Milo Cognos, l'équipe, bon, comme en Afrique, hein, mon boulot, mais c'est pas aussi grave. Là, je tiens par rigueur. Hein. Ouais. Bon, mais il y avait le truc qui échappait toujours, mais pas, je n'insiste pas sur ça. Après, il y a une église, on a, pardon, pas l'église, la Tata Raphaël, Messe Monnaie Salami,
bâti famille à côté. Moi, j'étais là sous la première position. Mais famille, ils acquis vraiment à part. Du début à la fin, famille, ils acquis isolés. Là, que personne ne dise le contraire. Famille, ils acquis vraiment isolés. Dans le stade, tout qui discours, il y a cardinal, comme quoi que l'école, Monseigneur, c'est là où côté testament. Monseigneur Moke, atikaki école na Basango, nanda na yemo personnellement na Basango, dans testament ne yangwana. Et tout kamwe tolobi toyoka rapende ngwana. Yebi aloba la télé ndenge wana. Est-ce réellement yango? On s'est posé la question. On va dire que Aoyamba Biso après. Après, dans le Sicily, on était toujours isolés, même à nous, dans Saint-Joseph, la famille était dans l'église, mais on n'était pas au courant. Ngaï neveu de M. Rupert ou pas, Koukasami. Je me suis déplacé avec force pour Kotana, M. Batsaki, voilà. Ngaï, vous ne pouvez pas l'enterrer sans que ma famille a un représentant. Si Manganaï, là, mon autre frère, Grégoire Abola, mais toujours, ils sont toujours isolés. On n'a même pas dit un mot que Tamba qui disait que oui, la famille, notre famille a lobby à côté. Famille petite, il y a des bandes qui distraient que comme à niveau de Kokosa Moto, n'a pas mabélé. Bon, Tamba Kundi, maintenant, on se pose la question et promis. Noko Akufaki le 6 avril. Cardinal a bien six familles. Avec Bouya Tosolola, même si Bango la dernière fois. Même si Bango, dans les 2 semaines, je crois, Basolola. A répété Kaka, Makambo, il y a le bac une église. La taille, pardon. Si vous avez se poser la question, il va dire Awa. Mais sur le testament, c'est devant le notaire qui va tenir un testament à Yamoto. C'est devant le notaire. Voilà, tu es bien devant le notaire. Et là, la stade ni chef religieux avec le respect que je lui dois, attendre un testament. On se pose des questions. Il y a une question que se poser, toujours linga, sikoyo, to kutanana, les sous avant incompréhension kota mingi, to kutanana cardinal, to sonaye makamboyo. Que testament toujours la bazo loba en église, batutu, puis ça mokimo na yebi. Que apesi boye na église, apesi boye na ba sœur na ba mamelo. Tout ça a besoin de mon testament. Tout le monde yango boyi. Boyi bien. Tout le monde comme testament, ça peut être contesté aussi. Hein? Le testament. Mais c'est Rupert. Ça peut être. Est-ce que aussi si qu'on relate histoire de nous pour na côté à la question bien on continue là. Pour na monnaie to connait na côté à ça. Yango la lobby. La vie testament est cause à la contesté aussi. Tout le monde est testamenté jusque-là. À l'obin stade, à l'obin église Notre-Dame, la stade publiquement. À Bensi, moi, cardinal, famille. À l'axi testamenté. Voilà, quand il y a deuxième fois, on a quitté. Voilà, il y a la première fois, on a quitté. Deuxième fois, on a quitté. Tout le monde est testamenté. Et puis, question la mission Zabouye, tout le monde a besoin, tout le monde a testament. Tout le monde a tout le monde a testament. Et puis, tout le monde a envoyé. Que, soi-disant, balobi, école, nako atika kiwana, eza, basamon, babamelo, on veut bien. Mais tout le monde a testament, tu vérifies si eza, en est due forme. Si eza réellement cela. Que volonté, il y a Moué et Salama, on est d'accord.
toujours contester tes volontés à mourir, mais tout le monde a testament. S'il te plaît. Il y a le bien école. Quel en place wana? Ouais. Bon, question, tout ça, on a matata. École, appelle si basango. On est d'accord? Testament, Ibandaka réellement, le jour du décès de la personne. Noko a couché les 6. Allô? Peut-être qu'il y a une coupure. Je n'ai pas de souci. Ouais. Allô? Ce qui est réellement, Monseigneur Moki a tiré dans le bloc. École na ndako. Testament et Banda à partir du 6 avril, le jour de son décès, oui ou non? Et ça, bongo. Le jour de son décès, testament. Mais là, combien d'années? Bon, maintenant, nous, on se pose la question. Là, on ne voit pas clair encore. Je le dis à haute voix. Mbongo ezali na kese ya école. Ezali wapi, iko wapi. Parce que l'école a tiré le bango. À partir du jour de son décès, l'argent qui était dans la caisse, il y a école, iko wapi, ezali wapi. Bon, quand il y a Noko, il y a Monseigneur Moquet, il y a banque, ezali wapi. Alors, la compte, il y a compte belge, il y a la Belgique qui raconte, depuis la nuit de temps, depuis quand il était mis sur la baie, elle a toujours un compte la Belgique. C'était une personne bien organisée. Frappé na compte na Mboka, Mbongo, la diocèse, la limité, voilà, Mbongo, ezali wapi. Parce que si on a masolo, il y a Ndakona école. Bon, on a obligé, Rupert, monsieur Rupert. Na oza obligé na kata yo puisque aussi obeti solo suka na kota ba question nangina tuna question boye ouais soki nangina suka wana kaka sinon te masolo yo kata na balene baneti suka au comme déjà na suka au comme otuna ba question or to comme déjà yoka ngana za modérateur na yoki frère na ona yoki yo na suka parti où ya makasi te s'il te plaît hein que il y a tous les 6. Mbongo ezali na caisse avant les 6. Tina les 6 jours les ali wapi. Wana so lobiango. O comme troisième fois lobiango. Et puis Monseigneur Moquet, à ce moment bazu école, à ça ma sœur Rémi Balé. Monseigneur Moquet nourrissait sa jeune sœur cadette au nom de Véronique Bunga qui habite Matongi, 12 avenue Bokoté na Matongi. Alors que ça y est pension tout le mois. Si vous avez une école, là nous sommes appelés ça y est à Tambou à frère médicoté et nous la sanin. Naina aidé au mouké. Ndeko. Naina aidé au. Si vous la comme moi la base, la nina yo kayo, au loba na répondre yo. Alors, c'est-à-dire que pour nabino famille, bozo monango, bozo ndimate ke mutu o de son vivant azali ko soit soin ya bandeko na ye, azali ko futa ba pension, azali ko sala nyonso. C'est akufa akanisa bandeko na été. C'est ça votre problème. Nakosi? Allô? 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 C'est là, je crois il y a eu un problème Katani. Je crois il y avait un problème Katanaki. Allô? Basango toyebaka teke basango mpe baza bameli mais bakomi na situation mabe puisque na ngongo oyo bato tout miso eza kofungwama. Allo? Ouais, katalaki hein? Donc nangi na aide o moke nangi naloba ke bino bomonaki noko na bino azalaki na souci ya famille azalaki koaide bino le azalaki na bomoi donc bokoki kondima te ke na kufa na ye aboya kotikela bandeko na ye même ndako même école même nyonso eza bongo souci na bino. Ouais. Tant on koufi qui a dit tango a dit qu'il testament. On veut bien tout la dernière volonté. C'est ce testament. Testament est l'achamaka devant les notaires. Mais tout le monde est notaire de mon côté.
le 6 avril akufa eyali wapi compte na ye na babanke ya mbongo ezali wapi bango bazwi ekole na ndako bongo na voiture na ye mpe bazwa yango na bilamba na ye na bamontre bazwa yango na baslip laissez-moi aller un peu plus loin na bacaleson bapetite culotte bazwa yango na bapantalon na bachemise na bacado famille banoko Monsieur Rupert. kado baninga banopesa ye bazwa nyonso tu Monsieur Rupa. Monsieur Rupert. Naina tuna mutuna boy. Leri ozaki na Kinshasa. Okendaki même komona ndenge bazotia noko na libulu. Pona nini ba question oyo ozotuna siko otunaki monseigneur Mosengo te. Yo mo olobi ke ntango nakende tuna batie noko na libulu noko akufi te batie na libulu toza na pasi noko akufi te babiloko tongo on prend le temps toza na pasi noko akufi. Je te signale qu'on n'a plus d'autres oncles vivants la famille na ngai toza choqué toza na oncle mosusu te banoko basili totikaka na orépondre na question na nga te. Vendredi samedi nga nazongi parce nazongi 17 jours sans solde na bafrais elekaki mingi nazongi fali nazonga mosala mais c'est des questions on a pris le temps de l'extraire 40e jour et les gars comme ça qu'on n'est pas si pressé c'est maintenant qu'on prend le devant on prend le bâton du berger pour avancer et pour rechercher tout le rébit bungi toujours ça va on la carte. Ok, na musala na yo ya koluka kobungisa kozwa ba brebis yo égaré pour nozomsa na nzela. Est-ce que bosi bosali démarche ya kosolola na internet, na phone, na ba moyen nyonso na Monseigneur Mosengo lebo na Cardinal Mosengo lebo yobi ke asakapare na biloko bandeko na bino parce que na ngonga oyo akoki kosalisa testament zela ngam nazotuna question soko ozolanda o nga nazoba te tokokata po ntina nango eza te yo olobi tro totikali na 10 minutes po tokata mission donc okoyoka baquestion nga nazotuna yo allo mais bien sûr parce que yo olobi 37 minutes ozolinga natuna okestion te eza l'intérêt yo moto obengi ngai écoutez monsieur yo moto obengi ngai soki ozolanda ndenge nga nazotuna te na kokata na nga parce que ça sert pas yo moto ozolandela babie na onga qu'est-ce que j'ai fait nazoyede bino mpo voi na bino yokana mais bien sûr tozosala émission ozorépondre na baquestion nga nazotuna o te yo ozolingaka koloba il faut yoka mpe ngai nazosala chantage te yoka ofuti nga eloko te obengi ngai nandimi koyamba yo il faut yoka ngai mais soki ozokende boye meme na tribunal okoganye eloko te puisque yo moko ozokoka koloba makambo wana eza te te nasali yo chantage te parce que télévision eza temps tokoki kozwa 2 heures du temps te na lisolo oyo ekozwa biso 30 minutes yango natuni yo ke est ce que osali effort ni osali ya korencontre monseigneur cardinal ou bien kotindela message ou bien kokutana na ye parce que je crains fort que bakoki kochanger testament lelo bakomi ke monseigneur moke alobaki biloko wana nyonso etikali ya bango même boke na tribunal abaprésente bongo bokoganye eloko te yango susi na ngai yango nazotuna démarche ni bosali est-ce bokutani na monseigneur est-ce que boluki komona ye est-ce que bozwi avocat parce que masolo oyo ezosuka ekoma pénal na ndanga na masolo ya pénal il faut bozala na avocat bozala na bapreuve bozala na baévidence bozala na nyonso yango nazotuna bosali ndeni yango na début nayebi te soki olandaki ngai nalobi que déjà on s'est posé beaucoup de questions la situation ebandeli ti wana et sikoyo on est en train de se mettre d'accord de se préparer pendant tout le monde le cardinal jusque là on n'accuse personne hein? Moi personnellement j'accuse je n'accuse pas le cardinal hein? Nalingi accuse à mon tout temps au suis compromis là tu peux accuser jusque là tout ça a besoin de solo na cardinal sur ma point voilà oh toujours le basico voilà ma réponse
yango sikoyo natuni démarche ni bosali yango sikoyo tosala démarche nakomeli cardinal nga moko naza kose déplace sur nazwi billet ya prix ya malamu neti sikoyo toza na haute saison nazokende kuna na baparent tosenga audience tomona ye tosolola basujet oyo nalobi osikoyo ya point oyo biso tomoni clarté. Ok, naina tuna question moke l'air boke Kinshasa avant monseigneur akufa est-ce que bozwaki temps ya kosolola na ye ou bien azalaki kaka na kati ya koma atikaki ko mpona poto bosolola na telefone mais l'air yoke sur place est-ce que bozwaki temps kosolola ou bien azalaki toujours kaka na koma bozali koassiste mais bozosolola te yango wana bande lisusu ntango nano koloba nandi koba nokolanda nga mpenza malamu te mpo nalobaki mingi ntango mosusu azalaki na coma. Quand il s'est réveillé, il était conscient. Papa Sangaye na téléphone, il sortait un peu le petit mot pour me bénir au téléphone. Qui a se déplacé, il était monseigneur Moké, il est mort conscient. Mais des communications qui difficile après. Voilà. Justement, on répond de l'âge, on répond de l'âge. Izaki, Azoyoka, Azotala, mais le phase ne sortait pas. Je posais la question, non, oui, Ayebi, mais il n'y avait pas le dialogue comme tel. Voilà. Ah, ok. Alors, ngai na sali on a quoi sala et ali ko divulguer message au bato ba yo kango peut-être côté bateau bazoni na osab no mabe osab bango soni parce que et sala magate ke muto akufi azala bande ko na ye bobotola na ebembe na biloko na ye na manyoso tout testament bozo tanga ngona miso bato et sala mana noté. Je crois que lisolo oyo bateau bazolanda biso. Allô? Ouais. Naina rectifié loko moko. Na lobita ki ba botuli biso biloko. Allô? Nazoga yo. Allô? Ouais. Na lobita ki ba botuli biso biloko. Mais monsieur, tout au lobby 37 minutes aux expliquer batuke ba botuli bino biloko. Ezalaki yango, voilà c'est le testament, on ne sera pas contre ça. On ne sera pas contre qui vraiment ils ont volonté d'ailleurs, à ça qu'on a papier, on ne sera pas contre qui à l'église, n'a pas soeur, n'a pas prêtre. Mais bon, ils ont la caisse avant, ils allaient wapi, contre naïe, ils allaient wapi. Mais c'est simple, Zana aidé. Zana aidé. Ce qui testament ils ont la saké, bekol na banda ko batikili basango, c'est-à-dire nambongo minerva, nambongo zana école côté école, et tikali pour la basango, bozana ba opesa bino ngote. C'est simple. Mais justement, bien, le testament il va le courir à partir de la date du décès. La zone va bien nuance encore. Avant les 6, il y a 15 écoles. Il y a 15 écoles et Zaliwapi. So, avant les 6, il y a Nana Zali s'occuper de 15 écoles. Avant, il y a Koufa. Et Zalaki Moko, à son âge, une personne vulnérable. Et puis, tu constates que à Zalaki Cheikh Moko, il y a un grand montant, une grosse somme. Dernier chèque à Zalaki Navinaye, quasiment il avait 99 ans. Personne vulnérable. Le voilà, à Zalaki Cheikh, il y a un gros montant. Il y a un gros montant, il y a des traces, il y a un gros montant. Et pourtant, à nous souffrir la Alzheimer, beaucoup ont tremblé. Comment il a pu signer Bakmisambongo? On se pose des questions. Bon, chèque à moi qui n'a pas nani, pas famille ou pas Pas la réponse, chèque, il y a un gros montant. Et c'est là qui wapi destiné par nani. Le main tremble. Nalobi, chèque wana a destiné qui n'a pas nani. Membre de famille, to ya organisation Moroboy. Il y a côté, il y a diocèse. Ah, ok. Bon, moi, je crois que conseil n'a pas Sabino et Alibo Luka avocat moko malamu à Bundelabino parce que na kati ya masolo oyo ndenge ozoboya no kondima mais tozomona eza usage de faux eza na kati, fraude eza na kati, vol eza na kati, détournement eza na kati. Alors wana eza na compétence ya l'état oyo un avocat bien rodé akoki ko défendre bino.
mais bosali pe malamu boya l'été presse breaking news ezali Voilà. très suivi parce que na kati po balobaka pe so omoni ndoki belela peut-être bango bakanisaki bino boza mayele te déposséder bino kaka facilement bongo mais lelo bakoyoka coup de cloche oyo bakoyokake mokili mobimba bayebi ke scandale eza na église catholique parce que baalégation oyo osali baakisation oyo osali eza très grave oyo ndeko no alobi na oyo olobi ezolakisa ke na église catholique escro azali scandale eyali volo eyali mésentente eyali oyo bango fo baluka babongisa yango nayebi te soki oza na mot de la fin comme ça to se séparer parce que bato bakocomprendre qu'est-ce qui s'est passé ngana na biso ke na suka na otuna bango naza clair la conclusion tomona testament soki eza discutable on discute soki eza nani du forme que la volonté de la personne soit eza exaucée totala chèque oyo asalaki na 99 ans avant kufa na ye dernier chèque na asalaki ya grosse somme wana pendant ce temps azalaki na main tremblante personne vulnérable na âge wana babiloko na ye lokola bavoiture na ye eza bakangi nyonso na biloko na ye ya ye moko bacompte na ye na makambo ebele tosolola pour le face jusque là bapesi biso réponse te tolobi te baboteli biso biloko bon question suka mbongo avant bayibaki ye mbongo yango te foudroyaki ye akota na AVC bayibaki ye mbongo na ekole basalaki faux chèque efoudroyaki ye epesi ye nani ya AVC akoti hôpital voilà c'est ça le but merci olobi likamboka monene oyo na kolinga bato mayele balandela yango en cas de besoin oza na bacoordonné na ngai pour la suite si tu veux ok siko question ya suka avant tokabwana mais si s'avérait que babimisi testament moko ya lokuta basalisi yango balakisi bino ke noko na bino testament atikaki yango bosala eloko moko te bosala ndeni nalobi si yo moko olobi mo soki balakisi bino testament moko lokuta toyaka na poto soki testament lokuta comme lango ni direction de justice c'est plus simple soki eza en du forme olobi que la volonté de sa dernière volonté soit exaucée on applaudit na bon cœur na ye mais soki eza yango te direction de la justice on prend les avocats et tout toza déjà na baavocat baza prêt bazozela nde tosolola na cardinal nena bakisa cardinal aza mpe ndongo na biso cardinal aza ndongo na biso azali cousin ndeko ya monseigneur moke baza bacousin bazaliki na kulutu mais jeune frère na yo aboyaki alobi eza ndeko moko akosude tout aza ndoko mpenza ya solo noko mais ozomona te ke noko mpe akomonaki aza na droit ya mikomisi na héritier ya moke azwi biloko ya nyonso tu ameli bino ye akomi héritier boloba botia ye te na kati ke ye aboteli biloko nyonso na bo makambo alobaki cardinal mosengo aboteli bato biloko non tolanda biloko tolanda makambo ndenge esendo esengona comme se loi to accusé batangani te ye aza responsable toyebi ki akote refuse catholique que la famille donc eza même difficile pour na ye parce ezana entre le marteau et l'enclume ok est ce que oyebi lisolo ya testament ya king kester na bapaster mosusu mpe ya communauté ndenge esukaki ondire mikolo bapaster bakomi makasi na kobenda batestament ya bato mpi kobeta babiloko ya bato bakufa allo ndeko na biso akei je crois que tokosouhaite bonne chance nzambe a consoler famille parce que ezali grave na kotanga verset moko biblique awa po tosukisa eza vraiment na commentaire ya kosala te parce que bible ezoloba yango déjà toza na apocalypse 3 toza na première apocalypse 3 première elobi écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis les restes qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé des œuvres parfaites devant mon Dieu. Soro kiti na se
awa okokoma okomona même alobi ke ntango apocalypse 3 banda na 1 tu na toke na 22 okomona ke nkolo azolobaki eza na baeglize mingi oyo bozobenga eglize mais ezali temple ya satan bino mo bozomona ke eza na bato babi bakenda kosambela mais baza na baœuvre ya bonzambe te. Combien de bapasteurs bazoyiba, combien de basango baa bapédophile, combien de basango baza escroc, combien de basango bazo détourné. Bino mo bomoni lisolo ya famille moke ndenge ezo kende tokosenga na monseigneur to na cardinal mosengo aluka ko remettre ba bien ya moke na bana na ye na ba neveu na ye na ba noko na ye na ba sœur na ye bakabola même katikati église ezwa ndambu bango mpe bazwa ndambu ezala bien parce que likambo oyo ezosalir bango ezosalir église catholique ezali mpasi mingi mpona situation ya boye. Merci na famille ya moke mpona kointeresse biso tosunga bino tosali eloko oyo na motema moko mpona koyede bino moto apesi biso mbongo aya te tosengi mpe eloko moko te parce que mosala na biso ezali koéclaire bato kopesa basolution mpe koluka famille na famille ezala bien. eloko na kosukisa nango yali okozala no mutu makasi okoki kobotola nde bozobotola okoki kosala nyonso me toyeba yango ke un jour biso tu tokoleka liboso ya nzambe mpona kozala juge nzambe na likolo azomona. Monseigneur Mosengo conseil ya ngai jeune frère na yo ezali luka kosilisa likambo oyo kokotisa église na famille na scandale te bokabola babien ndako ya Regini par exemple bopesa bango école etikala ya catholique mais bazwaka ta chaque fin du mois bazwaka ndambo ya mbongo pe famille wana nyonso to ya moke bakendaka kotanga kuna ofele je crois eza justice ya nzambe bye bye for now.